ata fête ya mwa masange sili na fino atelike sili en relika mosusu présence ya Yesu eyaka na nzoto muto même ifami balobete yete Yesu na posa niveau de titre na yote pour apesa yo Yesu na posa ba français belé na yote pour pambola yo mais toza na posa ba prière lelo na sabelo na sabete toza na posa bato assemblée puissance ya si naturelle et le ngweli kolo eye koti katina yo HP Media, la chaîne qui vous édifie. La présence de Jésus. Il y a moins d'appellation. Avant de mettre la mission, nous allons Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, pour donner la première verset du Nord. Abanao A. Tantôt de manière même. Le langage les a compliqué. Pour comprendre, il y a même des disciples qui comprennent. Azor Lazare, Alali, Menako Kende Kola Moussaye. Bako Banako Kasa Pongini Lazare Kola. Pongini ni Lazare Akodi Kola. Oye Sengika Yea Kola Moussaye. La discipline non mon amour incroyable. T'as mon amour. Amen. La présence de Jésus. Abi, dans ce plan de photo, nous avons abandonné la momie. Nous avons abandonné la momie parce que Asa, Mutumoko, Asa Mutumoko est incroyable. Abi, mais si quelqu'un marchait pendant la nuit, il bouge parce que la lumière n'est pas à lui. Après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, dors, mais je vais revenir. La présence de Jésus. Bazo beta le solo ya Lazare. Lazare azalaki moninga au Bible comme il dit, il y a Christ. C'est que soit dans moninga, c'est que partout bazalaki na ye. Bandeko ya Lazare azalaki Marie na Marthe. Marie oyo azali parfait na ye. Akene ko tchala makolo ya Christ. Bango se doit na suki. En fait ya chair. Ndeko na bango Lazare ya mobali azalaki moninga ya Christ. Mais comment qu'il a un moment moko Lazare appelé. Tango appelé. Le corps il a été moninga. Il a eu sacré ce message. Fadi moninga no azobela. Abela foi manakasi. Très service dans Brésil. C'est que si vous avez copié ce message, il y a une langage qui soit dans les voies de sa maman. La vie de l'hôpital, tant que Batika n'a pas de disciple, il est à quoi rappeler Bango Tamboa. C'est que Bango a un message, a dit c'est bon, il est envoyé. Dans ce cas, c'est que Moninga n'a dit de commis à Moninga. Mais comme il y a un moment mon corps, a dit que ça va y coller. Malheureusement, a dit que ça va Bango. Ezaki malobamoko prophétique. Avec ceux qui m'ont tambola na butu akokweya pourquoi mon lili nezo son contrôle ya mutu bongo akobeta libaku libula ekozala somo lili ezomoni to pokoti neti biso awa na matonge ezala basinga mosusu akoura na bayolo etelema so eza na molili mbula ebetaki okomona teke esinga eza wana oki mpo okangama oki mpo olenga mpona nini tenebre ezodomine place wana molili nde ezali kwa lumière eza likolo na ye
elingi kolobani moto azotambola ténèbre eza bien ténèbre eza na langage mosusu eza moto azotambola azomitambwisa fi amiyebi te akokutana na berere ebele moto azotambola aza entouré na bato bayebi nzambe te bato mpe komema ene erreur asimbi mpe motu moto akotambola asali mpe swa mabe na vie ekomema ye mpe d'échec parce que kosala mpe swa ya mabe na vie eza mpe ténèbre pourquoi vie na yo mobimbo banaka toujours kolela ténèbre mosusu ezali obatami na famille moko bayebi mpe nzambe te balakisa bino mpe nzela nzambe te ti ndenge bozokola boza bato bozotambola na molili fi na bino bana toujours kolela me aye koloba lisusu abi me moto oyo azotambola pole eza likolo na ye akokweya te akobeta mpe libaku te pourquoi elingi koloba ni mpole oyo bazolobela biso ezalaka moto mobimba c'est Jésus moto aza na yesu akokweya pourquoi yesu akotelelisa ye alakisaki zelo okota bote zelo eza mabe pole lumière eza krist amen alléluia lumière soki eye na fi na yo atoko esika ti mémoire ya moke soki lumière ekura eza wana omona lumière soki eza na ndako oza capable komona même chenette na yo ekwei ya moke ya or omona pourquoi lumière ezali. Nous avons besoin de lumière na vie en moto. Portable or ici, on y a pensé là sur kende. Et je sais qu'on fait lumière ezali osona yo. Portable or ici même na libala na yo, même na niveau d'étude na yo, même na musala na yo, et je sais qu'il faut présence de lumière et ça la pour mon enseignement yo zotambola. Il y a autre chose la présence de Jésus. Abisi Bangolabi, Lazare, notre ami, est d'or. Mais nous avons des colons. Oh, tout le temps, Lazare a sauté là. Azaki dans les ténèbres des colons. Si Lazare a bouffé, Christ a dit à le comprendre. Après, c'est exemple beaucoup. Les deux abos. Aux amis, on a dit au prophète, maman, ils sont belles. De comment on est là, ils sont belles. Naïete. Pas, nous n'avons pas confiné. Tantôt, quand nous avons bien matin, pas naïete. Les choses à la une semaine, nous avons une semaine. Pour les communes en Péroléka, et les qui n'ont pas naïete. Après les qui 4 jours, 5 jours, on a la prophète en rien. Moi, je ne vais pas. Alléluia. On l'a pidé dans ma banga. Les problèmes des acquis, on les acquis. Marthe, Marie, Bayabaki, Poissoya. Amen. Bayamie, Bafoukami. C'est que considération de Bango et même qui peut laisser quoi les collabs de Bango. Amen. Vraiment. La considération. Parce que Bazaki peut battre tout le monde en gagnant. Bango peut quoi imaïma. Mais lorsque c'est là que baïma t'es akini. Trop de koyo kamate ya Christ. Bazaki peut pas chrétien. Bazaki pas chrétien. Bato ba libéra qui Yesu ya solo. Bazaki na non, mutu aza mutu mususu. Makaza ki moninga ya ndeko na biso maza mutu mususu. Amen.
Tout le temps Christ a dit qu'on pousse à la boya. Bato basala qui n'a matanga batanga bien taillelo era zoya yango. Muto bane ko lingami les amakundi, c'est tout. Bato ba pandi déjà matanga. Mais le problème la présence de Christ. Muto tozona ba la présence de Jésus. Azakana posa ya ko panza na Yesu matanga tele. Azakana posa ya ko lela na yo pete. Soki ya linga sala ayaka ko sala na RO ya lingi. Azana ta oya yaka na fina yo. Ya mota ya moto sobe na mozalelo. L'état sont poussés na pembe. Balope bako koloba ba pension bako ko pesa. Mais suka na ya tuni bango bonjeye wapi. Akoka pas ko décourager na balanga so bango ba disaki. Non maître, abandé déjà koluma solo. 4 jours déjà de pas koufi. Est-ce que sa maman yoka gite to tinde la kiyo? Mais tozo ngati ya ko fana nani. Balobela ke balobebele. Mais il y a ça qui n'a pas posé à maloba na bangote. Il y a tout ni baboka bonjeye wapi. Okoki kozala sa humilié. Okoki kozala place sofa do sa leste. Okoki kozala musalo so sale so simbate. Bitumba na niveau musala na famille siko botami. Na libala siko koti. Na entourage siko zali. On est sa bango. Pona Yesu. Azana posa yeba. Bato baso bundisa yo bacheyo. Il y a ce problème na yeza la posa vie na yo wanozoluka. Eza wapi. Les lots faut expliquer et placer ça. La présence de Jésus. Dans la lumière, il y a. Dans la zone, on sait que la pose à ta ange Michael Monté. Voilà ma séance. Et où t'as tambola. Il y a pas pour soi qui a été. Mais là, tambola, on a vraiment qui est venu du bosso. Mais dans la pose à Nayomoko. Le véritable Messie. C'est Christ. La présence de Jésus. La présence de Jésus est fondée dans la mission de comme on a fait. La présence de Jésus est la présence de Jésus est changer l'histoire de vie à mon papa. Si tu crois seulement à la présence de Jésus, on commande à ma camona, nous disons qu'on commande à terre. Alléluia. La présence de Jésus, n'a pas la présence de Jésus dans la famille nanga. N'a pas la présence de Jésus dans le ministère nanga. N'a pas la présence de Jésus dans l'église na utaki. Musha mwaka ya kisho katele badi. Mungu akubariki. Azaina posa simba mutute. Azaina posa ya présence de Jésus. Ayeba kinzambi ya balekobela. Il y a un ministère de le miracle que j'ai shooté. À quel dans le miracle de quoi pour faire? Tu es dit dans le temps, tu la présence de Jésus. Mais belle est la présence. Aïe, à côté de la finale. Il n'est pas là de côté. Djoube, famille n'a pas d'activité. Humiliation. Bachoni baseki. Mais attendez qu'à la présence de Jésus. Abibatia yewapi. Marina Malt m'a dit qu'on me m'a sika bachakiye. Alors Bible le libanga dit abandi déjà kolumba solo. Pourquoi tu connais déjà 4 jours dans Konda? Soit tu veux le la libanga oyo. Solo oyo consomme même bateau bazamo sika pourquoi et si a panjani déjà on a déjà kolumba solo mais problème na ezala ki même sika solo za même sika bandeko baboy kokota parce que yo bandi déjà kolumba solo na terre maladie na yo même sika famille boy kondima yo ya kawana
ata balobete bato bakota te pour solo de ces aliments na koma akoya ko visiter yo problème les amis commissaire ne moninga à chaque fois mais la cahier la présence de Jésus et ça la histoire on se loue la présence na yo na classe na yo na musala aoya amen yale qui même pas pour abotio et comme à un moment moko bato bakote soute na chambre wana babi non badocteur babi tokota te même nga pasteur baoboya na kota mais la présence de Jésus aokota la présence de Jésus abandi na sati na nkunda balongoli libanga atali na sa esika azalaki sole bali kobima na santali seke jour nga mpe nazala pepe na ye nga una kanga zolo akimi masanga mo tozali wana ya joueur ya licence akimi bato bazali pembeni bali kokima na bamari na mara bakangi zolo bandeko tala moninga malamu eza yesu moninga malamu eza yesu mais yakimi ta telemi atali ye esika azalaki alobi na sa sort nazoki so na ntongo ya lelo même place bakende kotya fi na yo même esika fi na ezalaki ya kobatama aujourd'hui tozobelela la présence de Jésus ozomona clarté même na niveau mosala santé na yo ezoningana ezoza pasi emoko ozomituna aza wapi nge komei moma moko ntango nabelaki nazomituna moto aza te même famille nango ebayanga babe o maladi nango esila te nga zali so natie poa sola okolo ebimi natie poa sola ebimi babi ye aokufa mais ezalaki na eloko moko bamama nanga badei so balali bafandi baosambela bazoyebisaka nzambe olobaka na monoko ya mosali na yo mozali na bana age ya 300 ke mwana okoma prophète aosalela yo nzambe olingi ozwa ye naoluka omona mpe na telemo naoluka mama aza mama okokota te na chambre esika na yonaki mais la présence de Jésus akotaka esika nazalaki naza na posa yesu akota na vi na yo naza na posa lelo la présence de Jésus visite vi na yo naza na posa présence ya yesu akota na vi na yo problème toza na posa ya mutu moko naza na posa ni papa ni mama naza na posa ya fiancé te naza na posa ya mobalité mais naza na posa la présence de Jésus Jésus soki ye aochange histoire ya vi na yo problème esika ezalaki likambo yesu oyo balusi yango abongolaka mai na vino ata fete yango masanga esili na vino ateliki esili abongolelika mosusu ata na vino eliki esili yo abongolelika mosusu babi na fete soki ya ye ata masanga esilaki abongola masanga nazobisa mutu moko na ntongo ya lelo azobongola histoire afe ya libala na yo azobongola histoire afe ya ndako na yo ya mosala na yesu abongola yango ya betiki na yesu abongola yango ozondima betika yesu akota na fi na yo na fi na yo ozondima beni yesu azokota makambo na yo la présence de Jésus batima bani koganga epitele bato bani koampeshe batima moto azala ndenge po akanga yo aboya oyokana moto alinga te yo oyokana même na mosala oyo etufe yo même na famille ye nde kaka ye kaka motu wana motu mais lokola ye aza yesu atourne abi wana nango lisusu batimeka bandi kopusa yo bandi kopusa yo akomi liboso avant pusa na pembeni na Christ eloni batima asalaki alongoli manto esalaki ekomisaka ekilo eza na charge mosusu ezopekisa yesu ya liboso na yo lolingi etamboli na yo lolingi akosala na yo lolingi etamboli na yo eza mabe lolingi akofanda no na bato eza mabe
Les autres ça y est soit ça. Azana pour ça là mais le lien est là. Bartimée a senti qu'il a encore poussé à la permet dans le moto le lien nazate. À l'ongoli. Un kilo à moitié. Et ça moto monsieur soyez à sambe la lida au sambe la mer. Makambo a sala qui lobby et le bébé dans le thème. Et puis qui s'assemble la thé. Ba chrétien le colombo ni panel comment on a quatre là ça a. La minute où on est chrétien, ba bima. Babi azamo la montoté pour quoi ça? Pourquoi ils ont quoi ça matin? Avant tout quand on peut pas le dire là yo moko. Le lenge tambo na. Toko benga na ba démon bima. Bima, mais yo mo zo ça démon. A ko bima terminer ka kuna ya, na zela ye. Na zela ye. Na bi pesa na zo ka ye. Pa na ko mo ba ke kutana o. Beko kamini. Ko mo banga mo. Ni supe ko mo banga mo. Okomisa basala nzambe mutu na yo na sija osimba na mutu maboko kana mutu maboko papa na koyaki nguya na église sila mama iso tango to bande musala nzambe tozana bana toyimba tonayiso kaka oyebe na sala masumu kokota none biso to koya na bachwa pa wana toba ye mitoli nga to kota mande to manje to kota na mo to kota na nzeo ko koma ga liboso ya cher pembe na seto tourner ka be ba yemi ba ko ni na swana soki ostambola ki ma pe samedi au tele matin to mai ko kima na yemba ga bien tenor va bien mais ba ko le teli ke na me ba mo na ba yemi ba te na me yoki onction en les arrêts société. Bato ba koma comme ça dans la présence de Jésus. Pas mettre ça dans la moto. Amen. Changer le lenge na yo. Papa mola yo faut changer le lenge na yo. Ko komisa moninga eza malamu. Mais kolinga te nzoto ya yo eza temple. Eza la chaque jour na tasi ya makila te. Yo muto zolu ko sambela nzambe mais ozo ko te église solo ya masanga na muda na kusanya so masala la yo enseigne abi mon côté en poussa le solo na yo alors après poussa le solo ya Yesu il faut koka. Il faut katina yo okoma na ko bango kanzamba ngo somo so ba di ko sati somo ya lisumu o so ba na lisumu ndesu ko nkolo ndaka ni ko katina yo mais yo lisumu ba ni sa ko lisumu lisumu ko ma mo linga prier ko ma mo linga o papa na mo bino ko za changer de mama yesoyo eza na bato bamona milembo na nzambe eza na bato oyo batatola monene na nzambe pokota na rase ya bato oyo bamona monene na nzambe il faut ozala peto ozata na tashi ya makila te so tashi ya makila eza liboso na yo aoya te aotalo na mosika abenda yo boya kufa ya pembeni na yo ebele bozaka na bango combien bosala ba ambiance basa lisusu te azolinga nde yo koma nde oyeba ye po abenda yo ebele botambolaka na bango baza lisusu na bongo te bakufa me nzambe azotika kokwa aza na poso bongo na motema. La présence de Jésus ekotaka na ndaku oyo boyokani eza te ekotaka te
Au moins, la famille, bosa famille moko, mais boyo kanizate. Mais bosa basi kitoko, mais bali kitoko, botaille pe classe. Mais bosa la posa nzamba pa moi, boyo kana. So boyo kanizate, au pa moi pe. Alors so balenga ni banda. Asa ayo kibino bosa mbela, mais ni tema na bino moko ezate. Azo kana bino, aluka kita, natali lolenge na bino, ni tema na bino ezala ba haine, ba guerre des esprits. Nous avons constaté la présence de Jésus. À chaque fois, ceux qui vont de la yaka, mais à tout ça, n'a qu'à péber les bateaux, bazabo moko, bazali sanga. Aïe, si ma yoko, le beau kota, bokanga, bozala bomoko, moli bokota, le bokita. Tamo bamotu bakomi bomoko, moli moye visiter bango. So moli me voyo visiter bino ndenge so boyo kanizate. Nana maleki na watu kwa master. Na sala me fort bolingo wana ezala. Pourquoi na yebi esika bolingo ezali. Maman, ko souffrir na vie. Et comment pe na suka. Mais pourquoi yozo koma na suka te? Tala malamu ozala kanda ya nani. Na famille boyo kana te na nani. Mwana na zambala la na kanda te. Oyebite butu moko échange à l'histoire de la vie. Journée moko échange à l'histoire de la vie. Quand la journée moko, comment la journée où ils avaient pas beaucoup faire passer de l'eau, ils avaient tout pensé en pambola. Ils ont en arraché. La présence de Jésus. Ayaka pour visiter famille au bazana boyoka. Bolingo et peine la puissance ya miracle. Bolingo et peine la puissance ya Nzambe. Ceux qui vont nous aider, puissance et ensemble et puis on remarque que nous avons un cas. Mais dimanche, la parole est passée à l'église. Et ça m'a l'amour de temps à payer. Et si quand vous les allez, la présence de Jésus est vandale. Yesu akavova nesika bamposi bazate nesika bato bazali kimia bazali présence ya Yesu yatira miracle na joto moto présence de Jésus yatira miracle na vie moto kima lisomo boya lisomo okomona comment ça va officier. Amen. Alléluia. Amen. Soto sa ya Nzambe obanga lisomo eso za ya Nzambe te obanga lisomo. La présence de Jésus. Mokula na lobaki na bi Élisée aye liboso ya mwasi wana aiki pour foutre les nyongo. Le véritable Élisée c'est Jésus. Christ soko aye akuti on a problème, on dit qu'on a problème wana te. Il faut changer l'histoire na yo. Amen. La présence de Jésus, moi ça kotanga makila pendant 12 ans. Ayoke te présence ya mutu wana soleka. Christ wana soleka bite. N'a fait na kende na simakai. Son na simbi fina me oza change. Amen. Pango ya simbi. Makile seigneur. Christ a senti quelque chose et pas la même. Nana moko ki wona sa puissance et pas na trône ya Nzambe et qui t'a la finale. Amen. Tous en apporter sa prière à l'élo assemblée na assemblée. Tous en apporter sa bateau assemblée puissance si naturelle. Et le moué kolo et y koti katinayo. Amen. Soit puissance soit des koti katinayo et changer l'histoire de finayo. Moi soit dans ma kinèse avec du sous-souté. Mais Bible dit pendant 12 ans à bébé simbo. Et qui peut qu'on comme le tambola. On compte à l'église nous soit bien avant compte à fiche. Avant compte à la prophète fiche. Fiche à mon combien 20 000. Son maman a fire. Combien? 10 $. Somba mungo ce qui est miracle. Combien? 10 $. Somba ou ce qui est d'Israël. Les bâtiments qui sont d'Israël en moi. Bah qui n'ont pas où ils baraté. Combien? 10 $. On somba babilo wana tout ça là. Tantôt mener on babé, tantôt mener bloc pour ya maté. Et logo yo yebito que somba. Et si que va d'accord yebité. Prière va saler là, o yebité.
Yo bisoma sopa. Oui, tantôt problème est que la vérité dit que ça la caca. Mais pour ça la vie sur ça bon côté. N'a la pour ça mai non pété. Oui, il n'en peut se zater. Non, tel que l'on répète. Mais là il dit que la présence de Jésus. Amen. La présence de Jésus. Présence à Yeshua. Ce qui écoute na yo et encore porter le miracle et changer l'histoire finalement. Présence à Yesu et ya kana nzoto muto même mi famille ba lobete yete. Yesu na posa niveau de titre na yo te pour appeler ça. Yesu na posa ba français belé na yo te pour parole yo. Mais Yesu na posa ayande avant na kati na yo. Gloire à Dieu. Soka vandikati na yo akopokela peace. Biso tango papa okufa anya kata motema bisa biswabi bo souffrir. Pourquoi? Aïe que toi yeba Yesu. Aïe que bato ba Yesu abi bo souffrir. Bino bo nyoko mate. Abandela mabibo nyoko mate bo lela te. Pourquoi? Présenter la présence de Yesu. Présenter Yesu wana. Atikela biso nzamba bobo. Na loba mona bi okotikela bana mapanga. Ni tuka famille oyo botola. Mais so tikeli mutu Yesu. Ba botola la Yesu na mutu te. Pato ko kende Yesu wana ko sala na ye. Atakela mboka mama. E koma mama moko na kena ubangi. Na bi maite. Na olenga na botu ba boy. Mbonge écoute likole yindele biso na katikati ya mai. Mbonge ngali nzambe. Nzambe ana yo sashu. Bitambola tambola. Bitambola tambola kabolo. Botu ebandi ko lingana. Toko ma pembeni ya mboka moto ekete. Botu to di mai ba. Zo ni dossier za kina botu. Mai ekota. To di dakate o chopo. Na melamai, nous avons la présence de Jésus quand on a péché. Péché, il y a ici. Non. La présence de Jésus. Pourquoi nous avons la famille de Jésus? Nous avons dit que l'autre, mais nous avons compris sur la foi, c'est Jésus-Christ. Crois seulement Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et comment ma bongo? Ce qui est parole de mon thème, oyambi Yesu, présence soit de côté katina yo, nakata famille na yo, ba kondima Yesu na yo pourquoi? Ba comment on a changé, ba mon état moli na yo changé, ba mon oza sunu mo za quitté. Yo na niveau lisango za ka lisusu te, yo koma ya Yesu. Yesu na pas ko changer peuple na yo, a kondi so pe moninga, a pambola yo, a fungola yo. Abalo makamu Yesu aba no sema Yesu alo salela yo. Amen. 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 Tant qu'on a bango. Petit frère na maza pe moye. Na za muta foi. Tant on doit ser na nzambe na ye ki ba ko ko souffrir sur le parti na ye Kinshasa. Na ndio sema mabia. On senti dans un endroit kala mingi. Mbongo pe na poche sate foi kana Yesu. Nazola ta nzamba la mona ya na basé moko e mambe batuma. Na le papa ka na bible ka. O tema na balabala. Yesu alikia. Voi ka o keso na ndako loko leza. Ah. Moi sur la terre mais combien passe à la terre. Moi on te m'a dit prophète bonjour. Bonjour maman. Moi je fais ça pour le bébé. Ah ça. Mais comment qui mon maman la présence de Jésus dans moi sentir la preuve à mon bébé comme un souka à présenter à joie présenter dans les bosses à battre il est né mon Seigneur problème dans les années il est joyeux à présenter au cause la publicité dans yomo ko ici matin mais il ce soit là de cette publicité mo qui mo payer ba amen 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 amen. Pour ça, c'est la présence de Jésus. Lazare a servi pourquoi? Tout le temps,
Yesu nda ya kité. Batu baleli ba piqué ba Christ ba ke ba kumbiye. Mais tant que Christ aye, azali sous la pensée à matangate. Et que banini, et si capable Jésus soyez pas soigné comme on a su ici là. Et si malade ezali, soyez malade ou ici là. Et si quand il m'a imezali konyo comme on a motema, soyez pas soigné ici là. Et si quand mayele na Yesu il y a Yesu son panda. Papa la bouche ezali, il y a comme la présence de Jésus. Au bel la qui bokoko, au bel la qui banza benyoso. Jésus-Christ, il est le même hier aujourd'hui éternellement. On a la poste de Bélanda Noé. Là, tu as solution dans ma économie. Non, sous colonie, non, pas sous les Jésus. Amen, amen. L'immension et Jacob a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et comme un peu pour maman, on m'a dit, la famille, soit beaucoup là, et ça va pas besoin, parce que ça va on est bas sous qui s'y lance. Et comme maman m'a dit, bon, c'est le moment encore. Ah, yes. Ils sont vendus dans le plan de ma famille, tout le monde a filmé. Tout le monde a théâtre, ma film à Nigeria. Au souvent sur la soirée quand la maman là, oh bima, nous prenons la personne, oh bima, ah, Yesu, comment on a fallu dans la coin, ah, non quand ils s'ensemble, bateau l'on a sé, makambe pele, nando le bateau, nando talaka na otala, yango azamona la motote. Amen. Verso va garder silence, l'Éternel combattra pour vous. Bon pima, comment on est bien bon pima. Bateau bazar Yesu maloba apete, non répondre yote. Pour ça on a répondu non c'est l'opticité. Non kanaka mutema, ngoma mwebeta. Mukolo yo, nakebisa mama ngabi, zamba pesi na mbonga garanti olongwa. Maman a besoin de la boutte pour le baoula. Dans la salle à projet, non, on a une bonne thème dans la vie dans la salle à projet. Pourquoi? La salle à Nzamboisa. La salle à projet, non, on a juité. La vie dans la salle à projet. N'a pas Nzamboisa. Eh, non, on a dit, mais Nzamboisa. Na sangisa na ela singa luge tuke na maite na mungate na minute aye azuinga ye moko na tinda e papo na na commencer ela était atanga na gouvernement Félix c'était pour le balongolanga oh non ça là qui m'avait détournement prison ce n'est rien dans la prison par exemple kolonga na okufa amen dans le molinga na eko bisinga bi olongwa Yesu mbongo na ite na kutani na Yesu na lakisi kampo buntu mopipa na ko watawale na tongo abenga biyao to kelo kala commissionnaire azunda je vois bien ça le logo na ndao batu tuba wani na teka wakende pourquoi bazaki batu batela ki point il fallait battre le mais bon battre point bataki to babi na kati ya ndako na ye eza le logo malobo ebi matena le bomu na ye on les a qui bango batema babi non et pas na ye le logo malobo ebi matena bana basi bango ba vanda bana mbali bango ba lala ni na mo esala mais mukolango tongo ngo peto ko na nzamba ga nzambe mbule beta natali mbula ngona miso ko moto ngabite ta na talo la miso ko nzambe ngabi nzamba yo ko sokola tozo ko susu wa te amen o mona siko pili kana ngo pesi mokongo o sokati amen nzamba beta histoire mususu na fila amen papa eza la présence de Jésus
présence na ye ebeti so istolo ya sika ebadobeta lisolo ya kala etikalaka ntango tobandaka kosouffrir eza vrai mama batémoins oyokaka eza vrai eza nzambe obeta yango mpana soki okomiseka moninga ozotambolaka na obanga ye enchange histoire enlongola douleur famille ayebanaki te nzambe obeta lisolo koyebana tina te eza tina bandeko jefte badisi jefte babi yo oza mwana ya mwasi ya ndumba yo koyebite biloko na biso te na miso momoto ya bato bakangaka bato bandumba bato obela te alongoli zemi osala te eloko moko te etala ye atambolaka mabe wana eza miso ya bato bible balobelo mabe bakuto na kote soki ozotambola ndenge bango baoloba te la présence de Jésus ekutana tika nzambe alakutana na yo tika nzambe alakutana na yo nazobisa motu mo nzambe nazokutana na yo nazobisa motu moko nzambe alo nazokutana na yo la présence de Jésus kota na ndako na yo la présence de Jésus kota na libota na yo la présence de Jésus ya kochanger histoire na yo la présence de Jésus ekota na ndako na yo onote amen achangeaka bavie ya bato mpo sezaka nde ekutana na ye aya c'est Jésus-Christ de Nazareth le roi de rois le seigneur de seigneurs histoire na ye ebandaka yaza tala mingi na bible azoka tina te akomisaka ngo na tina nalinga babengo tina te évangile oyo papa évangile eza na humiliation moko mutu abengami aza ya nzambe vile ezalaka neti te via bato bongo omo bato baza ya nzambe vile bango ezalaka neti kosimba te ozomituna na motema eske eza ngai obi eza nga te bango baza bandani esimba kaka la présence de Jésus. Nala baya eloko mba moko na oma fier na nzambe na nga. Moi so na vandi na obeta kaliki na bi. Fona sa eloko moko ya. So na ndolo ba so na nika na keka na couche na place moto kuta na la vie wana. So na vandi na ndi expliquer na bi. Il faut penser na. Osuka ga ya pesi. Et no kana ki yango wana la présence de Jésus. Na ye bisika lalaka na ye bisika vandaka problème na yo ezali yeba yo commissaire moninga poninga te faiblesse ya satana lisumu moko ekomaka bowumu kati na yo ebano dominote yo nde domine lisumu wana omona koma na présence ya yo domine lisumu oya obiso domine lisumu wana aoya na yito sangela ina peso foi ina kota Yesu na zoto na osiko kwa mungu na keni tovani na anniversaire moko badini se bada prophète yo peyaka bazuka mikoka na kambi prière ici azaki na ba berger na mibale groupe na sala nzambe pe lazaraki Obo mona na TV. Benga mama allo mama na bengiora. Yo benga ile kate. Bazara libe. La peine na kena berger to solo la. Mama yeyo. So berger na mabati kalaki. Batindi. Pourquoi batindi? Pour faire wana ya secret zalaki. Bazwa poison bacha. Basala nzambe. Bazupe poison la scène. Place na zaki na zali pena musa nza moto za na yo. Otelemi na senti elo mo ko tshelo na maki. Batelo wa mabena pena. Esi musa nza bila na yo. Pa poisonner na. Oh. La bina sentir ya au monde de son to ko ta berger zate ba otinda ye. O batelo wa mabena. Zo ane mutongo pe batindi. Na yebisa bango songa na déplacer
ata ba déplacer ko linga te to ba tindie atela mina quelque part que l'en est au mon mouvement tout comme ça to ma no zomba ye pa ye so to mo tana na skona yego na zuka faire wana na boakio na zone silver so ko so ba to sali ma be pa na yo mi te ko ma so bien on prend les autres habiter la édition na mena mo soute mutu wana ti lelo akoba so tala ma beti na lobele yango si place te to bibi to vani ko mo ba benga na ye ezo mona linga so vana bilo to mo jour mo na fête hôtel en poison yo hôtel en yo allez so tala na te na bi yo mutu tela ngai mais le logo salaki et zone là c'est na okufa so na biki na okufa te non na okufa mais le lote la calcul pe ya yote na taya nzambe so monsieur sini so abenga na oboya boya na bi pe mo de ba kanga mais na mission na yote le problème est là il est au moni oyokani balobela yo masakoli to bimaka so ba prometteur que nzamba peso voyage nzamba balisa yo bana no ba voyage yo pambola sonne ko kisamete tous les bitumbo zozwa ezana organiser la passage et les cas yesu en commission na destination pour les amis destination yo au lieu de tout balobela kayo on appelle kayo na moment ya passe olobaka na ngai o pambola ngoko manga la présence de Jésus tellement ça va pas c'est tout on a l'opé satana makasi tela ba ndongina mikeli au moins on a 2 mois allez les gars on a 2 mois ah quand vous quand ça 10 ans ndongima allez les gars on a 2 mois ah quand vous quand ça 10 ans quand ça 10 ans mais ndongina 2 mois quand vous hein va mettre ça comment vous trouvez le sport il y a 2 mois là vous ça sport 15 ans avec tout dit ah ba pesa ba kidogo na 2 mois asa experience de kidogo na hapo kwa na 2 mois maoli ya kama po toki ubenga no pe nzambe ozanga qui ne présence de Jésus et si ka présence ya Yesu ozali donc alors vous pousse à la tête au banga ndako na tokota na tempo ni soto pumika likolo soto pumika likolo ndako na toleka na moto au banga ezane loko za likolo moto tozana nzambe ya moto tozana nzambe ya puissance moto azana Yesu azawa mtu azana tibali kati na atambola na fier atwa to sema kotono ko ngana na Yesu te ngana obanga lokote amen. Tu peux être dans la présence de Jésus. Mais ça, de l'on antique de l'autre. Et l'on antique de l'Ézana Yesu. Yesu, à sa forme, Seigneur, comme ta vie dans la vie, Seigneur, comme ta vie dans la vie, Madame Kobele la Yesu, la présence de Jésus. Madame Kobele la Yesu. Yesu Aya. Yesu Wana. Madame Kobele la Yesu. La présence de Jésus. La socoyote. Ah. Bonjour de la Yesu. Présence ya Yesu akota kana nzoka mutu azomiyebelo konya sa présence ya Yesu akota kana nzoka mutu ayebelo konya kosala siko nabelela nsambe nanga nabelela nsambe nanga nabelela nsambe nanga
Aujourd'hui, le prophète Pachi nous a parlé de la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'absence totale du ténèbre, est l'absence totale de l'inquiétude, est l'absence totale de la pauvreté. Quand on parle de l'inquiétude, de mon amarabonion, surtout, ça sera bon. Alors, il faut demander à Dieu de faire de nous une prière. Parce que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple de Dieu n'a pas de place pour l'impurité. Nous sommes jeunes, mais la jeunesse ne nous permet pas de faire tout. La jeunesse est une petite école de la préparation. Nous devons nous préparer pour l'avenir, pour notre postérité. De bénéficier, vraiment. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le chrétien, et surtout le chrétien congolais, on a un problème de lecture. Même la méditation, la Bible, nous t'a la tête. Dans la Bible, ceux qui problème, sauf que l'on a pris le côté on entend la Bible. Et pourtant, ce n'est pas ça. La parole de Dieu est-il lampe devant nos pas. Nous devons vivre avec ça. Nous devons mettre en pratique ce qui vient de Dieu. C'est ça. C'est ça. Tout le monde, surtout au le long de la cimetière, et ça va 60 ans, 80 ans. Il y a de petits enfants, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 année. Alors, parce que nous avons un compte à rendre. Tout le monde a une mission à accomplir ici sur cette terre des hommes. Tout le monde, sauf personne. Tous allez bonsoir Baro, Divardi, vous allez qui la montagne. Au Stalini. Même si on salabo. Est-ce que un tina qui est dans la boîte? Est-ce que un tina qui est percé au TNT de mon nayo? Est-ce que un tina qui est parce que nous allons mourir. Paix sur le tirani 30 minutes au pouvoir. Conscience et vos autres, au moins un film. Et tu regretteras. Alors, l'heure est là pour saisir l'opportunité. Qui croit que le Seigneur lui a béni aujourd'hui, ce matin? Mon toit est béni à ce moment merci Jésus pour ta présence. Pendant ces 3 jours, le Seigneur était là. Parce que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est là parmi eux. La foi va guérir, la foi guérit. Mais c'est par la grâce que nous vivons. C'est par la grâce de Dieu de tels niveaux. Le Seigneur a béni le pasteur Blaise Poitou. Il lui a inspiré ce livre. Le secte selon la Bible. Le secte selon la Bible. J'avais dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Les hommes ont corrompu notre conscience. On a été gouverné en longtemps par des illusions. Le boutin à 2 personnes, comme si en vérité, pas un bateau, on a ignoré. Et on a démarré comme ça. Bateau va créer le boutin illusion, on a cousu. Considérant comme vérité. Et ça détruit. Les évangiles sataniques, les évangélistes du diable ont fait vraiment leur travail. Et ils ont démarré pendant des siècles. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train d'inspirer ses serviteurs par des livres, par des messages virtuels aussi. Et il faut saisir cette opportunité-là, d'en procurer, d'avoir ces livres. Vraiment, moi, j'ai eu le temps de lire ça, et je te bénis. Vraiment, ça a éclairé ma conscience. Et je conseillerais à tout le monde, hors d'opportunité, il y a beaucoup d'un livre article à voter, parce que ça va éclairer sa conscience. On va totalement délivrer parce que le diable nous a colonisés il y a longtemps. Depuis colonisation, depuis Canada, le diable cherche toujours à coloniser. Parce qu'il est le prince de ce monde. Il s'est présenté devant Jésus avec la parole de Dieu. Après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable avait eu cette audace-là de venir séduire notre maître, Jésus notre Seigneur, celui qui avait donné tout pour nous, à se présenter avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, ma secte,
Batabaloge, ma parole. Alors il faut vraiment avoir la grâce de Dieu pour découvrir, pour gagner ici pour vraiment, l'église se trouve en France, chez le pasteur Blaise Poitiers, ACP Ensemble chrétienne, l'Assemblée chrétienne Jésus-le-Roi. Ça se trouve au boulevard 90, boulevard Anatole de France. Code postal 93 200. Saint-Denis. Le culte le dimanche, donc chaque dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte est de 13h30 à 15h45 et le deuxième c'est vers 16h30, 16h juste à 18h30. Pour avoir le pasteur Blaise Poitiers, son numéro, c'est le 00 33 660 49 63 62 55. Je répète, 00 33 660 49 62 55. Là, c'est pour être informé. Oui, je crois, parce que ça pouvait être gratuit, mais c'est l'œuvre, et c'est l'imprimerie, les enfants, il faut y associer vraiment pour soutenir l'œuvre de Dieu. Là, sur il a vraiment un prix colossal. Vraiment. Et pour finir, je demanderai à tout le monde d'être conscient de sa vie. Nous tous, nous allons mourir. Nous tous, personne. Nous tous. Nous tous, nous autres, et nous avons beaucoup de passion sur la voiture pour la retard. Tu vas perdre cette beauté. Alors, il faut se préparer en conséquence, en mettant en pratique ce qui est la parole de Dieu. Jésus est la réponse à toutes nos questions. Jésus est la paix, Jésus est la joie. Il va t'enseigner ce que le prophète, aucun professeur de ce monde a aucun. Ta valeur ne vient pas de tes diplômes, ta valeur ne vient pas de ta beauté, ta valeur ne vient pas de la connaissance que tu as. Ta valeur vient de Jésus. Ta valeur vient de Jésus. Vraiment, pourquoi nous sommes reconnaissants? Il a donné sa vie. Il avait la possibilité de disparaître ce jour-là dans le Kakaï. Imaginez-vous, un de disciples a vu 4 litres, mais il a vu à Zogi sur moi. Ça pouvait. Mais parce que je vis une mission, je dois l'accomplir. Mon frère, ma soeur, maman, papa, qu'est-ce que tu attends? La vie chrétienne, ce n'est pas au lieu à au samedi, après que au mot il faut avoir la vie chrétienne, donc vivre selon Jésus, avoir Jésus en toi. Presque avant le dernier sujet, le prophète avait dit, tout ça nous a beaucoup de la bonne. Alors, ne pêche plus. Ne pêche plus. En demandant la miséricorde de Dieu, tu es une personne. Tu es une personne, oui, bien sûr. Mais exemple, à ça, on vit comme la nature divine. Vino se transforme, on a totalement rempli du sang